Travailler na perte, belasto kashoka bolingo na simisaki na maboko mono yo. Nzoka komisango na motema te bolingo alolemu lelo alobi vérité. Nzambe sala na kufuate na bika bongo na témoigner. Na ebisa mechinoa ki bolingo zambo kata ko chalokolo. Ya ko chalokolo. Ngana boyi. Na lala na ngaliema. Samson suki bolingo Christian etafeo na utaguna nambana kana yona kini tata goluga Francis baya na kutana na pati samba jujunga di priska richesse sogolinga kameti noirelo ba maestro bolingo ezala kimotuka basoma kana mbongwe mena somba jili kintima azala yangai mena somba erike binda azala yangai soki bolingo ezala kimotuka madama kana franga mena somba jili kintima azala yangai mama akufia tikiti sama oya babimaki na ye mitali bango liste bimi mache maboko na moto kadisi sebo chetema ye ale téléphone à tonton balingi babenga soit tete Hangai na sombi chemise carré carré moko ya ble moko ya jonesia na lata na le kananzela yanza welele Monatie botalelanga Pongo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Pongo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Pongo Température TV. Pongo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Merci bien fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur congotempérature.com et bienvenue sur ces belles et grandes émissions Vérité sans frontières qui nous parle de l'art et qui fait la promotion de nos artistes musiciens congolais. Et aujourd'hui la René Abiri, donc Nathalie ici partie du côté Fabrigas maestro que je salue à passant et je dis un très grand merci naba artistes musiciens au bazananga awana plateau pour leur assistance et puis pour développer bah sujet et belé na bango concernant beaucoup plus donc Tchali Materazi qui est là avec moi et nos deux artistes qui sont là avec nous pour la première fois donc sur Congo Température bah s'est présenté et puis bah Kunge Kopé Samatoroyo quand même beaucoup plus Tchali Materazi va nous parler de quoi est-ce qu'il a dit et de quoi est-ce qu'il veut nous parler na amour passionnel chant oh les leza ko cartonné partout dans le monde bah mususu bazomi tuna eza rumba to eza nini parce que bah voix moro ba yoki na kati et belé bazomi tuna est-ce que y a ba artiste monté ba ki pona ko intervenir place wana ou bien comment mais tout là to ko découvrir yango ensemble na bango ils sont là avec nous bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Et santé qui toko vraiment ngolo nzambe donc. Ça évolue très bien. Non, très bien vraiment. Avec Fabrigas. Ouais, maestro le maître donc. Très bien. Ok, merci bien pour Nabat Balanzio pour la première fois na Congo Température na émission au Vérité sans frontières, émission où il en a marre trop donc ende tozolo baboué na restaurant Caribou na Suisse. Donc chez moi si à Moussoïli ya solo où ya lamba kabama boke donc une tabakou tout kolobate samboa donc minga kolobate do ba africain tout ba congolais tout ba se retrouver wana na restaurant Caribou na Suisse donc précisément na Bienne donc wana de ville les a ouvert chaque jour de 9h à 0h donc biso tout ba congolais to kutana wana donc chez moi si à Moussoïli ou alambara ki toko donc pourquoi pas dire un très grand merci à Rosette la fleur d'Hambourg au bazolanda biso donc minga kolobezate uko se présenter pour la première fois. Le Bézard a effacé les tableaux. Voilà. Après ça, effacer les tableaux. Donc, Nassir va consommer les HRO nationales, mais voilà. Va continuer toujours au consommant. Donc, voilà. Yo, donc effacer les tableaux. Donc, donc vous comprendre que les tableaux, et ça vraiment donc bonjour. Bonjour. Bonne santé. Une salutation pour nos internautes nous partout. Ouais, on a pesi batutu balinga light music Villanova et puis batu balinga ngai artiste na bango Junior Bukonda. Bokulaga ouais manager pense et puis les look 6 donc on a pesi batutu mbote. Ok, donc merci bien. Donc Tchali Materazi, donc l'artiste qui fait parler le moment. Donc bonjour.
bonjour mon frère Mbiri. Et puis bonjour à tout le monde partout dans le monde entier. Dégâts. Ok, les loyaux. Et puis bonjour à Rosette la Fleur d'Hambourg. Grand poète et mère. Bonjour à Épée. Donc Rosette la Fleur d'Hambourg, maman sociale, maman Mora Solo, a très bien vécu que Bakalate, à Rosala déjà à Wanakin, Charlie Materazzi, les loyaux amour. Amour passionnel aux lobisa moi ba te belé, donc je pense que tous ara na yo motena artiste msou na plateau to remek un peu au solo là, mais beaucoup plus na amour passionnel olingi vraiment ko lobele la biso nini par là. Non, souvent na bi ko ozwanga pe baba interview ba na ina liloba mon anda loba plus fort que ma chanson c'est la mort anda loba bongo pour na déterminer voilà déterminer et puis na otunzembo sala voilà non normal pour maïs aïsanga solinga boulot au samaramba bien voilà solinga boulot au samaramba bien et tu remarqué le moro ba loko moro yembi na katuana chien vraiment ça tellement bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens au intervenir na place na yo moro te na studio? Non, ngai tant na chanson maïs autant que père à palin voilà père à famille à Zion tu travailles on a voilà atali ba parti hier au sala et puis ba masananga to ya Villanova pe ba yedainga en commençant par chef na biso 10 match d'aba masananga to ya Villanova ba sungainga ba yedainga yango mona ba bulana to sali bon. Je pense que eza ngote parce que ba to belé bazo kakara nzembo or bazo ebaté ba travail pénible au bo arriver au sala pour ba consommer ba chanson yango. Je pense que chant amour amour passionné au proposa qui Fabrigas, je pense que eza ngote kakande au proposa qui cela veut dire il y a eu aussi des chansons au proposa qui ya eba ko sepela nango pété. Ah matoloba les savants ne ment pas. Voilà. Je connais bien Bamasananga Baebi. Voilà. Naïta na ba 4 nzembo. O maïsando ande sanga rati oti. Je na yasko na mo passionné sa nzembo yango. Voilà. Yango lelo mambutu esala na mona ngaki. Maïsa bisenga bosser. Voilà. So bosser kaka o mona mambo bien bosser. C'est la première passe na vie. Et puis na baisser pe sous ma bogoti. Voilà. Nazo bosser toujours pour na ba fanatique na nga na domestique na bango. Voilà. Pour la belle mélodie sous lobby pour na bayoka. Donc tolo bara que non chien vraiment ça vraiment kitoko rentabilité na yango na nzembo ya sunzembo na ngati ko nzembo ko maya bakolo nango bakolo nango ngana na travailler na bango na travailler dans nzembo na bango na pi bango nzembo na bango bango ba consommer nzembo na bango qui est pas mal. Merci vraiment. Et puis va continuer toujours à soutenir. Et puis on a baissé ma beauté, on a bossé toujours pour la banque. Voilà. Et je pense que Ezali première passe au que Fabrikas a fait ça non à Kati il y a orchestre Villanova. Oui. Donc pour ça, tant que pour la première fois que non, Materazzi Chali, osa na droit ya rota chanson mon à Kati nini et ba prestation les élèves mandé. Non, en fait, na boulot to ezala un escalier. Voilà. Tant to banda na toemba ba ker. Ti balbum pe mso eleki baninga mso pe ba yembiti to comme na album msusu mais so tete yo na minute fo parce que ba vocal. Voilà. Te eleki ko ba niveau ba vocal et comme vient maestro bi pe na kete yo fo yemba pe nzembo. Voilà. Mais côté la lelo yo ndenge lo bamara toujours partout dans le monde que mutu il faut kaka abima il faut abeta na orchestre topé ya munene oyebana topé banda depuis kala mais lelo yo totali orchestre ya Fabrikas maestro donc Villanova et na mupepe nengo pe ko compliqué ba donner donc par rapport à tant autres ali même na kati ya rumbo sentir que même temps rumba Fabrikas ces obeta ozo sentir ba quelque chose moro boya bien na kati. Nous sommes fourrés dans le travail. Voilà. Plus, l'idée on a besoin de faire ça travail, R2, pour concentrer le travail. Plus, il y a des choses qui manger ça non. So ça liga boulot bien, bato ba yo kana bango ça va succès na ça mamutu. Et pourquoi bo évitera beaucoup plus répétition publique? Bon, et là on a un fanatique na zo c'est la petit. Mais tout ça là parce que ba fan pe baza pe na kati ya kin ba musuba utara musika tom soko lingaye afutima bien à participer à assister tendance à la liboso mais bo arrêta
Sauf que comment est comme ça, c'est une distraction. Voilà. Donc vous voulez plus vous concentrer pour faire des bonnes choses. Si tu as concert, et ils ont un concert congolais, ils ont plus un spectacle. Tout ça, maman, belé, tout ça attend. Voilà. Coulisses, on a un salat, répéter sa place, tu vas bon ça. Répéter ce comment comment, tu vas vendre, bon ça sous tête, bon gaffe. On a commis demi-concert. Au moins, il y a un loba, mais on a un fanatique qui a fâché, mais on a bien raquetté. Tu répéteras dans la coulisse pour te bonissa. Répéter ça au bonissa. Marambo like ça tout faux bonissa on a cause. Faux bonissa on a cause. Après bonissa. Ok, merci bien Marambo. On zara faux bonissa, mais Charlie Materazi au sala biso plaisir, au sala la biso comme rétrospective mukie. Kobanda na ba vocal au fabrica sabande ko pesa na yo et ti le lokoti si biso ba mon amour passionnel ensemble na ba collègue na yo o bazali na biso na plateau. Bébé na travailler na perte belasto kashoka bolingo na simisaki na maboko mono yo nzoka komisango na motema te bolingo alolemu lelo alobi vérité nzambe sala na kufuate na bika bongo na témoigner na ebisa mechinoa ki bolingo zambo kata ko chalokolo ya ko chalokolo ngana boyi na lala na ngaliema una to sengi do dokolo bako yokela yo ata mawate nzambe na démissionner apona na ye komi boma ipana ngeza solution ya bien Pogo vivre nga maweza lisusu na tina temo tona linga kiake na ye ngana basi yozo siama no lelo yango na benga fabro papa na ngai alongwana na yesusu unité centrale motema na ngai yo dans mon cœur tous les drapeaux ils au pepa zala na ngaloko la motoko nie c'est comme putulu apana yesusu les bien malades qui on en profite jamais ngana toni so sina motema nanga mama lilika ziwula ngo artiste basien papa c'est wit héritier ne motema nanga apona qu'on est toi siko maman passe ici voilà cursus l'album du groupe voilà. Merci bien à Gotsebel les patrons des patrons, merci à Royal Kinalele donc les qui a Chantal Mariano depuis Lausanne. Famille Tepakine, donc famille Mbongo, Banabasi Mbongo, Ebele. Merci à Jires Ngoy Azolanda Biso, donc to solo la paix, donc Nabande Wanabiso Bazali Kotoyo, donc Ndegonanga Bat Bazolanda yo. Ça la tara molo moroboy pour faire plaisir dans nous premièrement dans la Fabrigas maestro papa na Jezi Mbouyo le donc effacer les tableaux donc je sais que do bato belé bazolanda baza déjà ko sepela quoi parce que na telemina ba bendele ya makasi ya Fabrigas parce que ebele baya bakenda baya na rien bakenda pe na rien. Donc, manque de progression peut beaucoup progresser. Donc, René Biri Mako de la presse soit Koti Marambo. Donc, on a le balanga pour trotter, effacer les tableaux, effacer les ngabans. C'était Royal Kinalele. Ouais, Royal Kinalele. Donc, et ça, Héros National. Souci à la tissinga toche, n'a bimi l'essentiel pour la déception bolingo na yo asimeyo musinono ngai brikitia preve na kachasse donc popo na tango vula mampriki na yesa ale panye mais yo tikinga sa pri protection ni na na motema pona zale pane na bashoki bolingo na yo musinono imperméable nanga uzate modali boma bosa na kanyosa stop bena kobanga liwa nenge bolingo ne bosa na dressa motema nanga simeyo meyo musinano malepe azambisie mekazi batiaka yete na kwayo tetete umeline bale jamais kobongwa na ngana kasi bolingono na motema fwebota esenga nina alengisaka kasi kura na ye epelisaka ebalete donc merci bien donc effacer les tableaux veut dire que Nganzambe Fabrikas vraiment non il y a solo ou eza usine donc veut dire que tu découvrir ba marambo oyo na nous te découvrir l'autre fois je vous avais dit que Fabrikas donc devient de plus en plus un incroyable talent de l'Afrique donc tant on a roloba Macron à lobaka mais tu roloba mais lelo yo Charlie Materazi qui est ngulu ya mande fa pembe. Question vraiment une question nanga quoi.
question venez question nga Vraiment, nga pela répondre au kandengo répondre nga. Amu passionné. Vraiment. Na pesi vena nga chéri mingle mbote kotaza. Voilà. Bolingo ekomi raison, ekomi na perturbation, et créer compréhension. Yango nazolela, ozoyoka ngai te, mongongo eka uki. Mobange aperdaka, yaya bote, poche pusani. Megasi, ngana zazanga, ben wili na ngai, sina na yebite, nakupenda sana. I love you, Ben Willy, mon amour. Maestro, sebelaka, solo pesa ko. Chalia zo compone a tombola mo sapi. Bolingo ezalaka lengi, sozolinga moto. Sokolo bi je t'aime, pas zongiselo. Je t'aime. Nakupenda sana Ben Willy. I love you Stephanie Kobongo la chamante. Nakupenda sana. I love you Ben Willy mon amour. Verbe mais jamais na kokyo pensé. Kokonjiga yango na le passé. Je reste moi. Mais jamais na kokyo pensé. Anana. Kokonjiga yango na le passé. Pour gozo sala nyoso de poto kabona ben. Willy le gabonne. Obosani kozali nyoso na nga wose. Bébé, ngana koko katet. Walingi nini bébé. Na sombelo biberon. Bimisinga ba char de poule, bimisinga ba char de poule. Ba char de poule. Ya mama na banana ye. Teri ya lino, mama na jezi ebraya. Ona kokanga, ukubachaka. Mokona mota moto pendo side kasi. Ben William silisinga mayele. Na télécharger ba parole d'amour pour la lovela ye kasi alingite. Olingi nini Stéphanie, kobongo ya motema. Na sombelo biberon, dem jelo nzeta dolare. Adel Jogo Bagou danser. S'il vous plaît, Adel Jogo Bagou danser. Awana ser nanga. Wana kokanga, ukubachaka. Mokona mota moto pendo side kasi. Ben William silisinga mayele. Na télécharger ba parole d'amour pour la lovela ye kasi alingite. Walingini ni Castel, DJ Lomboto, Edi Yali, papa social Molagny, Erika Yese Obama, Sterling Maleka, Bonheur Makiadi, Verbe, mais jamais na kokyo pensé, Kokonjigengo, n'allez passer, pour gozo salagna, ça ne poto, Gabonave, Willy, les Gabonais. J'espère que. Donc j'espère que Kitoko Makasi, donc Chali Materazi, donc ensemble, donc. En tout cas, nous sommes pas pour la sur le sous. Une fois encore pour Yema, nande to bela musique à Congo. Musique à Congo, ça lilo, faut le bail, biso danger, biso beau. Au moins que tout le bateau, tout le bagage. Mais beaucoup de gens pensaient que Fabricas Maestro comme ma biso na bajar ya ba UPN. Mais tout le monde a différence. Toujours azoni ataka kanaka tzikara ya rumba congolaise. Ça dit à quoi en fait? Yé azo envié te tonengen. Azavene lor envié te zo monate que album du groupe et bunda na album mususu. Ezo bunda na album mususu. Na album mususu. Mais comment on a le lot yo ba artiste ba komi ma trop de featuring donc comment na moi ba arkeli faut ba kota na kati ba. Ndenge zana biso to lo ba pe troté. Ndenge zana so talipe cursus. Voilà. Et ça papa aussi la featuring na banana. Cursus l'album du groupe. Et ça papa aussi la featuring na banana. Voilà. Ba featuring déjà on a. Voilà. Donc mingi ko le bezate. Ni singa na master na to imba na nzembo moko ke ba na bolingo. Voilà. Na bandi. Bébé na travail et quand Samson il y a ma featuring déjà. Ouais, Junior Bokonda moni na osamo rétrospectif. Voilà. Ouais, rétrospectif par rapport à je pense. Pour moni biso tout est na je pense. Voilà. Et quand Samson Suki bolingo Christian eta feo. Na utaguna na mbana na yo na kini tata goluga Francis Baya. Na kutana na pati samba jujunga di priska richesse. Sogolinga kameti noire loba maestro. Sogolinga kafe bolingo loba Lolango. Baonke mi pondo mosakanga Junior na komi na mokata randal tondo. Nasuki wana. Wana to mali na kebaka na bolingo. Voilà. Na nzemo moto embanga na presse to nzemo moko ma mère.
Ma mère. Donc ma mère, Boimba Ngoyona Fabrigas, est-ce qu'il y a eu aussi des interventions? Il y a des collègues, des collègues musiciens. Non, tu es marre juste. Ouais, quoi avancer? Ah oui, j'ai suivi ça. Yanga mama zalaki awa pene nanga simana ena tigala ebale ya milelo mama zalaki awa pene nanga ngaya nangai ndenge nini okoyeba motema oyo esi ezoka eza kaka na parence nomoni moto yazolela po ata nzeta malamu bayebaka ngo na fruit nango fruit d'amour nanga ma mémérance muchima azalaki awa wana boyembaki na prise. Donc après n'est-ce que tu es na cursus mais mingi ko le bezate avec impact na idéologie bana tout ya kid bana tout ya poto bozolanda biso sur www.congo température. Donc nous sommes aussi vraiment presque à la fin de cette émission. Donc artiste basé belé pour comprendre que tout ça na studio avec Fabrikas. Donc cursus to solo la mama solo na yango. Donc t'attendez ni ouais kitoko neto ça d'abord tu dois comprendre que moi c'est Patrick Beckham Maxon. Voilà donc Patrick Beckham. Ouais, Patrick Beckham yoyo. Ouais, mba ba terrain kicker. Voilà. Ouais, mba ba Julie Kintima, ouais, mba ba cœur brisé. Kintima, zongi sabiso ça là ça moi plaisir. Na Adel Djogo Bagou danser na Gotebe les patrons des patrons et là Jamouya le tout puissant la carte illimitée de tous les patrons Royal Kinalele donc famille Tepakine. Merci. Ouais, ngasko avana banda avana sikana kirsis fana zonga na mo kala zonga sama batu mukie. Voilà. Tera kekere zangalbi trakasima chango esilaka Majerini nango esilaka te Konyoko laga kangai Komoniza pasi peka kangai yo Mabala boye esilaka la Yogela ngata mawa nzambe Nolela bo yogela ngata mawa Beka maleli bo yogela yata mawa Pourquoi kaka ne moto na lela kana bolingo moto moko yogela ngata mawa jalite mais j'ai besoin d'amour mais j'ai besoin d'affection ko kende telandri bisidi wazanga na lela mingi na motema ye Medera kikere zangal bitre kasima chango esilaka Jérini nango esila on va servir là. Ouais, donc le Holanga donc ça fait sortir des larmes aux yeux de sentir que moto maza tout ami vraiment na bolingo donc ça veut dire que asiko na gintima na ina siko ba serva kufasu ana Soki bolingo ezalaki motuka basomaka na mbongwe mena somba Julie Kintima azala ya ngai mena somba Eric Binda azala ya ngai Soki bolingo ezalaki motuka badomaka na franga mena somba Julie Kintima azala ya ngai bien privé nakabole na motote nakozala à l'aise bokozala ya ngai moko Jires mangoy akozala ya ngai moko Landry Jekoyeye. Merci bien, je pense que cela a fait énormément plaisir à Elo Jemouyaya. Ouais, Bambote rapidement, puis le numéro de téléphone pour tout le besoin contacter. Mais oui, on a la kaka, tout le monde Patrick Beckham, Patrick Beckham Maxon, na Facebook, Patrick Beckham Maxon, pour le numéro vite fait pour Yannick, à la 00243 89 761 74 16 00243 89 761 74 16 na pesi batutu balinga Patrick Beckham Mbote pour contacter ngato sola pour na masola kayunde za la kaka suivre. À suivre donc toza to so na artiste ou artiste pour la dernière fois donc ya Willy Moucheni véritable code mondial à Zolanda yo pourquoi pas na Bill Gates Cardozo Mamba wanke na donc Paola Schengen azo fêter le 23 anniversaire na veut dire que na Angleterre donc fête c'est sangani donc ezo balana na anniversaire ya première fille la fille est née à le Bill Gates Cardozo Mamba wanke na balobi donc joyeux anniversaire donc à toi la fille est née de Bill Gates Cardozo Mamba depuis Angleterre wazolanda biso donc numéro de téléphone na yo na mwelo moko boya suka pona osala bango plaisir pona anniversaire donc talaka Paola Schengen kilo ya Londres pona ça bango plaisir na bosanité à partir de musique mon père Simon Musindondo cerveau passant donc na bosanité venant Kevin Kamani Naomi Kanza Dimitri Ballon d'Or facile le tableau je reste quand le Christian était fait Stéphane Moukoko
nakina mni loko na sina koma maumba bolingo na yo bonyo sala manga na sala ngaya ngosa problem munala tika ya dependance songa manga na ye liberté d'expression bolingo basa terapi jaza kufela bakesto na soma makililu makufa pona Congo tebenga ya national ngana kufeli bolingo no baya ya mabengi ngai kizenye oh ya oh ya Ok, merci bien donc. Ouais, pour nos soukisa, ça dit pour nos soukisa, on a Pessi Batoutou, Paris, Bruxelles, Christian Eta fait Pati Samba, Nabosanité, Yanene, numéro de téléphone 243 gagné dans la racorde Yamboka. Il y a Willy Mouché, Nicole Yamboka. Et puis 81, voilà. 152, voilà. 75 46. Plus 243, 81, 152, 75 46. Donc 10 à match, donc lobby, donc merci à trop pour l'assistance. On a trop occupé par rapport à Yannick. Donc bonjour, oh chef. Chef, Boni. Tikakola kisaka ngai bambanda ngana kokoka na ngai bongo te mama lele o tala makambo 10 anana. Mais donc Paola Schengen et Kilo à Londres a fêté anniversaire nae na linga kika kaboye mbelega moi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Paola Schengen Kilo à Londres. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Paola Kilo à Londres oh. Joyeux anniversaire. Merci bien donc numéro et téléphone donc pour Paola Schengen qui l'a Londres contacté plus 243 89 19 41 084 plus 243 19 41 084 on a Facebook Brassard Matongo on est facile les tableaux. Merci bien donc nous sommes à la fin, nous allons chuter avec toi. Bonjour. Ouais merci na batu balinga sabalo mascara. Voilà. Mama akufia tigiti sama oya babi magina ye mitali bango liste bimi mache maboko na moto bako kende longo mwane mascara mwana ale kolinga mwasi na butu tenzambe nabidisa bango sabalo yanza u telefone na tonton bandi mangate sabalo Nathalie Oboe na yoki obwaki René Abira Leli. Mais kotala vraiment ndenge vraiment sabalo. Ndenge vraiment to ko poussa moi boye pour na singa micro. Donc sabalo. Sabalo. O to yo kaka sabalo. Si. Bonivi. Kadisi c'est beau, j'étais maye. Allez téléphone à tonton. Balingi babenga soit tete. Anga ina sombi chemisa kare moko ya ble moko ya jonesia na lata na le kananzela yanza welele. Mais Sabalo donc non senga na ba patron surtout ba soutenir émission ou ba soutenir Sabalo mais Sabalo comment est-ce que ozo ko arriver te ya ko bima sur le point ndenge to yebela ki Sabalo parce que batutu ba yebi ke Sabalo o créaka oza fort makasi mais la réalité marambo totalaka Sabalo o bunda yo moko nande Sabala zaka wana servi ba fanatique na ye na biga bat balinganga ba otala mais na cursus awa ba image mais na salit ba konza mboka boyoka Afrika nesi ya boyoka basibili misusu ba koma kobongwa na basoda lele soki ba monio na butu na chombo balugeli yo be fraction oni ati pelouse otamboli mabe nasuka chombo ekei walelele chombo potomone na chombo bayo anana donc bazolando partout na bité numéro de téléphone mais na rosenga na yo donc devant l'écran de batbolanda biso au promettre nga kenga notre kosala émission moko tête à tête en dehors ya oyo mais la semaine prochaine ouais ça l'a bien fort donc beta vraiment ma solo ya kati. Ouais, on a talaka donc merci beaucoup. Sabalo, tu as fait danser tout le monde. Est-ce que tu es bien le roi? Est-ce que tu es bien? Oui, bien que né la minute to sala no émission, bouikande na zo interview. Oui, bien que batu bazer au CP là.
Ah, ya solo. Ah, ça l'a bien, ça l'a ba fanatique nanga. Merci na bino ne bo sepela de abota la saba. OK, Sabalo numéro de téléphone pour na batutu bana besoin de contacter. Ah. Tout ça on a bloqué wakala. L'enfant de blanc cheveux dormi. Cheveux dormi. Mwana mundele suke lala. Suke lala. Sabalo ba mama sabalo, sabalo. Sabalo, sabalo. Gadisi, c'est beau. Maman, allez, téléphone à tonton. Anga ina sombi chemise à carré. Moko ya ble, moko ya Jonesia. Nalata, nale kanansela. Yansawe. Shakira Matilola. Banchelu babengani, ale buka loketo. Ya Shakira, asopengwisa mwananza. Ale samuna gulosi kambongwe. Ngingo nata. Ale busana mwamuke aboya avanda ebongo ya pati ale libala na kotana pe makate mobali na so akobeta kanga tango nesa onga mwasima be kasaboti singa bana ebelebo ya komiko sindola nzambe tato yo ale tikana pe ma tato yo mafamina ngabe nesa baza ubia na zonge ale libala na kota na pema kahate mobali na so akobeta kanga tango nesa onga mwasima be kata botsinga bana belebo ya kamika tinola nzambe o bidosha na autoroute roli mutombo na ngai mon président Père Chibelumbala. Merci bien donc Sabalo numéro de téléphone pour na batutu bana besoin contacter. Ouais batutu balinga Sabalo ba contacter ngana plus 243 89 57 27 117 plus 243 89 57 27 117 bambote na ngana pesa pa bana poto tu balinga ngai donc partout dans le monde botala. JP Mille le big manager. Côté wana. T'es bien social hein. Non. Nana, j'irai Sengoy. Voilà. Kadisi c'est beau. Maman allez téléphone à tonton JP Mindia. Mon bien la maimbi na bengi soloba. Allez téléphone à tonton Kabaka Basu ni harmonie Adeline Nema. Voilà. Tout côté n'a pas les maîtres de la musique africaine. Voilà. Mais aux parmi les animateurs, oyonga na tikala komonate vraiment patient na ndenge moko kolobelate. Ça ranate bon moni mukolo azaka mukolo parce que ba mukolo mutema fola kana mutema monene. Mais na ba patience na yo soko tala au monde a vraiment nini quand tu es patient. Bon amon nanga vrai nanga pembe na nzambe donc nzambe la to solo lango sur les grands débats na prochaine émission donc vérité sans frontières. Na pesika ndato bas le bakchini yasi yo yebite kedaya ya yengana yebi ndato bas mais basiste na sona moni na lela effort so no yo kamisa pina eba parmi les champions il y a toujours un champion tout ça là bena ba mariage comme on a yé maestro écoutez-moi Sabalo tout ka no bena ba. Ok, merci bien Sabalo. Donc, on a vraiment côté depuis na monakio donc surtout tira point donc une émission parce que dans nous courons aussi derrière les temps. Malgré tout à l'heure, je suis responsable donc alors faut coiffer les chefs comme ça donc pour ça la moi pena qui mukolo quoi donc voilà bana poto Sabalo ça toujours permet les mettre malgré tout visibilité bah ça on va passer à tout ça l'album on a ce qui reçu c'est là très bien. Tout va participer bien, Kenen Ambonda, Babeti Kitoko, Banda Tobas, Babeti bien, Christianisme solo, Babeti très bien donc. Bata passion, tout boire à clip moi donc Baroyoka. Stone Baby, Bazar. Donc on senti pena donc Baroyoka clip calamité, Bada clip ya intro. On ne participe pas et les gars bientôt. Ok, merci bien fidèles les internautes qui nous suivent partout dans le monde. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Neftali Mayamba, Neftali Mayamba, Bamouta trop talangai. Merci bien donc Neftali Mayamba, donc René Abiri Macron te salue aussi. Merci à Royal Kinalele, pourquoi pas à Chantal Mariano, donc il y a famille Tepakine, donc famille Oyo, il y a Mbongo et Belé Royal Kinalele. Merci à Paola Schengen qui lui à Londres qui ne cesse pas de faire marcher René Abiri na Wester chaque jour donc Minga Kolobezate Gotsebele
patron des patrons, pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle Eloge Mouya, le tout-puissant. Merci à Jiré Sengoy pour son assistance. Merci à celui qui était là derrière la caméra, Shadrach et Disquared. Merci à Gotebe, le patron des patrons. Ce qu'on a fan de Sabo, trop bas soutenaranga. Il y a Willy Mouché, Nico du Mondial, Eloge Mouya, le tout-puissant. Gotebe, le patron des patrons, la carte illimitée. Paola Schengen, Kilo à Londres. Ce que on a tali, Anana, Aïe, Rosette et la fleur d'Hambourg. Rosette et la fleur d'Hambourg. Sabalo, na osenga na yo, au site Nabiso, Congo température. Il y a Rosette et la fleur d'Hambourg. Ce qu'on a linga qui tika comme le romo bali kolo, totika on a générique. Congo température. Emisaki to konsambe. Tolanda yango makabastera minene ya mboko yo. Nete yambisa balo lelo. Congo température. Emisaki to konsambe. Tolanda yango. Boko komane mazolaki to kwi. Ok, Sabalo la monyo ozongi obosani. Na pesi mbote pa ya Chino Ilunga fantasme. Chino Ilunga ya mamile ya vina nga moko sans oublier na bosante Freddy Buluku, pourquoi pas Trésor Kandol Ticket Chunch International, Trésor Kandol Ticket Chunch International. Na bosanité Chaningandu les États-Unis Chaningandu. Merci aussi c'est déjà émission. Donc merci bien donc pour na batutu boala na Suisse ozala besoin ko lia kitoko. Donc au lieu vraiment liboke, au lieu makayabu. Et si quand Shadrach et Disquared à la race qui rosait sur la fleur d'Hambourg, Shadrach et Disquared de quitter là nous na Suisse, yo la j'irai sur moi. Fait dire que va kendarande ko lia wana. Ba lobi que restaurant Caribou na Suisse restaurant et ça c'est moko après avoir ko lia na ba maléo ya salité na Suisse, libumo leki ba mindele, ba africain batali ba lobi restaurant Caribou chez moi si ya Mouchouaili ya solo donc balobi zawana na Suisse na Bénin donc mututu azana besoin olia akoma wana chaque jour ouvert à partir de 9h tina 0h veut dire que tokutani kunanga na Shadrach Disquared boucle mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette et la fleur na Dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,